bandal nabino au botama ba événement ne les kandenge zalaka par avant na par après échanger za rasubongo bon ya liboso na bano moni bandal biso to beta balle ba miki ba terre ya ba loisir ba terre 5 anciens ba terre ya foyer ba foyer ba 5 ba terre to ko beta babal siko pour le moment ba terre ngo et comme so boya oteka neti tango ba terre comme oteka mboso ba comme oteka ba terre siko e comme ndenge ni ya solo ba terre ba oteka butambo ba bateka place donc biso ba na bandal bo toko revendication to ça revendication ba mota ba monana ba komotika ya uso déplacement total manango mais papa siko comme ya bandal e uta wapi bandal e uta bo moni bandalungwa be la kisini bandalungwa eleksi boy bandal izalinde tangu yo oye bandi musala na yo na suka nde okolongwa otika musala bandal ya solo otika musala na bandal donc bandal so total bien la kisiki banda na yo mais okolongwa banda longwa tango banino malamu mais tango osembo bebi sipe olongwa kombo ya bandal ke bandalungwa mais habité même na ba parents batikala ko bête tout le solo ngo te ba expliquer bino signification na ngo parce que la Bible dit il faut dire la vérité oh yebi OK et le moment que no banda olungo ceci olungo OK parce que au monde bandal oyo tozalaki na ba bourgmestre ezalaka bapapa à l'époque wana bapapa oyo bapapa na biso mpe mais nabi etango mpona conseil mpona bana bandali génération bandele komokenda kodinda lobi bandele ekoma bandele bacriminel komokoma mabe bapeti balingi tiki te conseil kaka bandeko ya basi bandeko ya mibali so omona okoki te tika bibota mpona éducation ozobeba na kati ya bandozobota bana ozokozwa charge ya mwana okeye l'école te ozo comprendre tokeba avenir fo ezala bien badistinga bien te sobi kote oyo so ozobeta masolo so ozobeta masolo ya wenge azonga masolo ya wenge nayebisa toza awa na tonde mve nanga Blaise Boula ingénieur toki na venir la ni baluba Eventon aki batteur ya wenge Eventon wa ranson de la te Eventon na wenge ya carton to bandi wenge ya kala vela so abe jogo nena ebisaki bino lelo yo to na masolo ya kati ya bandalungwa nena ebisaki bino masolo ya commune e bandi déjà li solongo epese lengi babi yaka na ba commune biso yaka pe kolanda pe esala bien biso pe to ali banda mboka to mona pe ba commune na biso leo na kati ya commune bandalungwa c'est Paris na kati ya commune bandal a to na terrasse cassé ba jogo ba zobeta ba jouer ozala bezo somba ba jouer bien yaka luka bango awa na terrasse cassé ko mona ba jogo aux entraîneurs aux présidents yaka luka bango awa ba jogo bazawa batama yele o meme o sombi o teki pe na bate OK benga miso na numéro oyo na ko lakso terrasse cassé a to na kati ya bandal to tuna ba kulutu to tuna ba mikolo ba expliquer biso bandal o to ba bandal kombo ya bandalungwa euta wapi ba misuba lobi ke bandalungwa ezalaki mutu moko azalaki likolo kuna bazolo bane keba bani basolo bazoya bandalungwa alongwe ba misuba lobi ke ono bandal ndenge zawana soko ye obandi na yo me okolongwa so bandalungwa elakisi nini yango tozotuna ba question et puis ba histoire nini le kana bandalungwa et puis ba prêtre nini bazana bandalungwa bana o bandalungwa bazaka ndeni moi français papa je fais les boudins les nini parce que bana lelo bakoma nini papa nalingi boudin bakata donc to expliquer li solo ya bandal lelo moi sans souka les soro ezangi et salaka mabe Maria fina béton 5 fois mama la reine maman honorable ya ngwana maman Esther Botambia na Paris famille mabota ya ngwana Jenny Diala la douce Jenny Diala ya ngwana babi motema na se mutabota bana mindele baloba munoko ya ki-américain babu image mobala mwindo moinda ngolo soka sekimi no pembe loko ebotamba ivoire ya njoko oazo filmer ngaza na sima na ngabo mona kaete mobali kitoko azana
Diego comme sanga kitoko boy balobi bana bandal batelema na ngwi awa toza na kati ya terrain sekase bozomo na loisir bale ezobetama sikoyo tozotuna bakestion baexplike biso bandal ezalaka ndenge nini kala na lelo oyo mais tozomonaka bajogo bazokende na bango bien ozala bezo bajoueur yaka na terrain sekase totambola sikoyo totunatuna bakulutu totunatuna bamikolo baexplike biso masolo ya commune ya bandal bato nyonso batindaki bainvitation na bango bato tu bapesaki baréponse bato tu bakomandaki tomonaki ndenge bokomaki tokoya na bacommune moko na moko pour que tozala baingrate kadi mana London yao yango wana tokotambola na bacommune nyonso po bato baza pe libanda ya mboka na baoyo bazawa bamonaka pe bacommune na bango ndenge ezala basepelaka pe na baloisir pe ndenge ezalaka ese bino kuna na commune wana boza na terrain bale toyebi te awa na bandal terrain bale sekasien baterrain eza pe ebele donc bandal molar ezali bandal eza na combien de quartiers tokotuna on émission bandal eza na combien de quartiers bakartier yango ekota ndenge ni ezonga sikini ezalaka wapi bisengo ezalaka wapi bandal bamisu bayebaka yango te tokoexplike on émission bandal ebisengo ezalaka wapi bandal molere esuka wapi esukela wapi toyebela yango wenza baluba ezalaka wapi toyebela on émission bosabone toujours là na Kini Makambo TV bokozala desite kote na YouTube beta mbala moko Kini Makambo te ya papa molere na biso te beta Makambo TV bokozwa makambo en pluriel makambo ebele ndeka na yebisaka bino mpaka na paka suka le koma mungu ateti neza melango na lipa Deborah Kiro mwana ya poto donc ya yo ya ngwana ba bito so pesaka ba merve na ekoteli ya mbula ya sika joyeux anniversaire Sandra Fashion 3 étoiles maman na Isaac Jogo maman na Christiana Label maman na bébé Milena Olinga soki tobosani bino ekozala bien te mimi bokomo na France babi mwana moso botema mundele koko na bango maman na bango tata mosi na bango leki na bango ya na bango na France yo ya ngwana maman na Tiffany Kazingu donc on est toujours là balobi Eric Sope maboko pembe boss Eric Sope ya yangwana Simbi Pire na Malawi boss Simbi Pire na Malawi ya tongaka kabara pe azotonga ezato salaka ba foli na mbongo ozotonga te bongo via lobby bwaka semas na mabele kitoko zoba une bonne récolte soko bogi na mabele na mabanga okozo mapapa bambume botsaka te selon masola tolobi tokota tutu na moko ndenge makambu ezokendele ndenge masola ezokende na kati ya commune na biso ya bandangulwa bajogo loisir nakei Jogo, wa, gole, wa, Jogo, wa, gole, wa, nakei, na kati sisi ko baveni, tout na basango ya bandal, nakei. Ouais, merci bien. Bonjour, Nene. Nous toujours continuer car toujours na ba question na biso ya commune ya bandal. Comme ya bandal e utawapi et puis ma solonine et les cas na bandal et puis tu ko so banka ba mikolo ya bandal o ba botama na bandal o ba bi dolosine ya bandal pour ba expliquer biso ma solo ya commune ya bandal lungwa. Bonjour père na biso. Bonjour. Bande ko bazotala yo ba kombo na yo pe ba solo ya bandal soki ezalaka ndenge nini na komba bandal e utawapi. Ma solo bandal boyo. Au début, tout ça, bandal de 1959, tu l'auto bandal n'est zalaki. Moi, tant bandal zaki propre, zaki saleté. Oh, tant bandal zaki le Paris. Pour le moment, comme bandal salité. Oh, il y a solo. Pour le moment, comme bandal salité. Gouverneur a aussi le mot. Place nous sommes comme salité na salité. Pour le moment, c'était ne maïzo quota tira bandako. Ba 13 automne, salon bo salon malamuté. Ndenge donc bandal est comme propre. Yango si biso seconde banse bandal to bita bakota ba burumesa bandal oza bana bandal ya solo oyo aye bandal to aye solo pa la bandal ya azayete biso to bi bana bandal bansie ya bandal ba recruter ya bandal biso to sinon papa c'est qu'est-ce que yo ngolobi mabele baby gouverneur ko bukumesa osa eloko te sinon yo papa faut batia bukumesa oza mwana bandal ya commune bandal o botama na bandal. Tu as besoin de bourgmestre au Zamona bandal de solo. Il y a tous les 4 coins bandal. Tous les 4 bandal, il y a bandal tina suka. Mais papa Siko, comment est bandal et utawapi? Bandal et utabo, moni bandalungwa. Bela kisini. Bandalungwa laxiboy. Bandal zalinde. Tango yo oye obandi musala na yo na suka nde okolongwa okotika musala bandalo ya solo papa okotika musala na bandalo donc banda so total bien la kisike banda na yo mais okolongwa banda longwa tango bandi no malamu mais tango obebi sipe olongwe
mais papa ti to solo le kombo lo bakiti bato ko baye ba kombo na yo baye ba penaki wana vene biso bandana bato bazana ba poto baye ba penaki père na biso bandal kombo na ngai Lola Vuvu Daniel bato be na poto baye binga bazali teka sala ba Yves ba Dido Senga ba Wamo Fumukanda ba nani bato ba la poto belebele Wamo Fumukanda donc baza ebele bana ya poto Dido Zaza Pazakuna Dadi Teikasala o basimbenga na kata sap o ya bandata na poser candidature na ngai bato basimbenga bato misasu Dido Dadi Teikasala na Zaza Dido na Dadi Teikasala na Zaza basimba ki na candidature na mais papa to ko na candidature na yo otaki na place nini na pesa ki na candidature na pesa posi ya conseil municipal. Donc le conseil municipal bato ba travailler na ba gouvernement bourgmestre bato pe ba pesa mayele bato pe ba ropona ba bourgmestre selon les makambo so kindele na tout selon makambo za boyo mo makambo so ekomi ya malamu tant to bimisi bourgmestre titulaire na jona ye na président conseil na secrétaire permanent o bato batika soso de conseillers municipaux tant bourgmestre azosa les soso ga BBC ba conseil miso donc bango ne mutune ba ko sa réunion bango ne ba ko longola bourgmestre komi bongo do ba conseil principaux bango ne ba vendre réunion longola syndicaliste bango ba yokani aller ba changer gouverneur ni bourgmestre ndengo wana c'est comme pito pas le tout moi oyibe exalté biso de to ko sero makas pata oyiba biso de bité place on to yibi biso sala rapport pas gouverneur biso to ko longola yo gouverneur azala mo ko lobalelo mo côté isa tang makala tang mobutu la ndengo wana pour tout le monde, on a posé candidat dans Mobutu Zaki, conseil municipal, Zaki 7e suppléant. Donc, période 1989, la posé candidat Nanga et que Lola Vuvu Daniel. Nazala qui conseille tanga yeko komba Mobutu a fait sa discours naie comprenez mon émotion yangonde et yakolala soko yango pe mbalo pe na zongoli na posé candidat que conseil municipal nzamba sala nde na bima na parmi les 9 premiers le 9 premiers wana. Mais papa merci là vraiment to bien bonne chance pas na yo mo repenza masunga obima parmi les 9 premiers mais tant que papa bozo continuer mais ba jeune pe bazoya. Mais on a 4 fois chaîne peut on peut faire travailler mais papa bozo tikate papa bozaka mais on te éviter bon ça ma chaîne maël parce que ouais pour la peine na po on est sandengini to ba chaîne peut bailler to ko sola bango to peut ma maël peut ba sala ko ba sala ko ils ont deux yo papa yo gente biso to cadre peut ba chaîne to cadre be bino malamu to to za na kina mkolo za pe la cadre gente to ko l'action musala bote isaboy ouais to ko yo pe ko peut maël non. OK merci lui à tous abonner toujours là na kin makambo TV bozala décider boki papa na biso mena Vuvu apesi makambo alobi non ba boyi ba jeune te ba jeune soki ba ye ba travailler na ba jeune mais ba tout l'empaka ba mona pelevé na ba ça veut dire ba o ba vanda na mikolo pe ba kola ka ba jeune soki ba ye ba papa ba za tout à fait diplomate ba za na mayele ba reconduire ba jeune ba travailler na bango ekozala bien kosala kitoko papa ba événement ni marquant na kati ya bandal na bino o botama ba événement ni les kandenge zalaka par avant na par après échanger za rasu bongo bon ya liboso na bano moni bandal biso to beta balle balle miki batere ya baloiseau batere 5 anciens batere ya foyer ba foyer ba 5 anciens balle to beta babal siko pour le moment batere ngo et comme so boya koteka neti tango batere combien oteka mboso ba komo oteka batere siko ekomi ndenge nini ya solo batero ba oteka bustango bali bateka place donc biso ba na bandal bo toko revendication to ça revendication ba mota ba monana ba komotika Y'a aussi une déplacement total manango. Mais oui, il faut hôtel, mais parce que ils ont bongoté. Comment vous avez terrain, vous avez loisir. Le lieu que vous avez ça m'a camouflé. Tout le monde a pris la francophonie, vous avez bâché, vous avez un boka pour na loisir. Tant que vous avez terrain, ils ont ma baie. Donc on va vous avez kaka l'état kaka, ils ont terrain. Bah tu vas s'en aller papa. Bon moi pe, bon bah ça le présenté, bon bah t'es caponi. Et ça kaka, bourgmestre yé bah salut complice. Yena gouverneur yena mission mais faut le bourgmestre ya mwana mabele yesuko mbalo tout le bourgmestre ya mwana mabele ouais mi tous les quatre quoi banda. OK merci bien papa Vuvu moi liloba moko mwambana na yo pe ba mbote bato poto ba relation na yo ba base na yo nyonso ya Kinshasa na ya poto ya mbape bande ko mususu bon nakoloba boye
base na ngai ya liboso ya poto na bani liboso na Dadi Tekasala Dido Ibiangidiki na Zaza na remercier bango mingi ndenge batindi ngai nde na bandaki campagne na ngai batindi pe batebele na ba WhatsApp na ba video no suna WhatsApp so mona WhatsApp batindi ngai poto ba soutenir makasi babité wana vile so ya mabele pour soutenir abima bourgmestre Bandal. Et puis, par exemple, nous avons un comité na biso boye, oh ya lolo vuvu, na comité na ngato zaki mo de 10 personnes, c'est un comité. Siko nde ana Bandal, na bana quartier na ngai na lubaki na bukaka, ba onde basimba ngai pona na campagne ngai, na vote, là bazai pe ba témoin na ngai, na zaki na 15 témoins, ya onde ba salenga makamebeli. Merci papa na biso fufu vraiment nzamba apambola yo apesa ba chance na eloko salaki ozo apeno bima poza na ba ele moko ya bien na kati ya commune na yo. Merci papa na moni merci nango. Merci amen to kuta na papa. Vraiment tozalaki na papa na biso fufu eleki kitoko tozo tuna kaka banka ya Bandal histoire ya Bandal ezalaka ndenge nini ba jeno ba botem na Bandal na ba papa poto yeba na poto tina kinini ndenge ni masolo ezo leka. Bonjour ndeko nanga. Bonjour monsieur Blaise. Ouais moi kombo ba ndeko ba yeba. Bon, comme on l'a dit, monsieur Edi Mpaka Kiansiku, je suis né grandi à Bandal Mola. Merci. Ce que tu as makambu le kana Bandal, ben événement le kana Bandal. Par avant, dans les lots, au monde en ondeng. Bon, ce que tu as là auparavant, parce que à l'époque de Mobutu, tu as dit au balamiki, tu as un peu ma classe, si tu as dit mais ce que tu as auparavant, tu as dit qu'on vivre dans le quartier. Quartier, c'était au moins la même terrasse. C'est propre. Non, oui. Donc, au moins la banane amicale, on va au Sakana, on va tata le français. On va au Liapé, le Bossel, le maman. Beaucoup coulé au Bossel, il y a j'ai tata le maman, tout au Sakana. Mais le lot, c'est total le lot, on a étamboli à Bandal. Donc, ils ont fait tenir, vraiment. Et comme le roi de Benara, donc, pour ça pipe, donc, pour l'on foule. Dans les loyaux, Bandal, tu es barango, Bandal, les qui toko, Bana Baolo, français, Bana Bazo CP, la Bazo Sakana loisir. Donc, mais les loyaux, Bandal, et Sangan, le roi n'est pas commune, Moussous. Et comment on mélange? Au monde, c'est leur éducation, yo, lingi, au code sabana. Ceux qui t'attendent, maman, va code, c'est une éducation. Et on sait que toi aussi, l'éducation, on conduit l'éducation, très capitale. Donc, biso koto to kola ine ngona te d'abord. Donc, comme on a tant de tout le monde qui m'a changé. Donc, mon d'abord col sera moi na kana. Parce qu'on n'est changé na boulevard, on col sera moi na boulevard. Na ba timba kaka le. Mon to ma timba kaka. Papa parle bi Bandal, oye, ozuna yo, olungwa. Bon, combo ya Bandal que Bandalungwa. Mais na habité même na ba parents batikala ko bête tout le solo ngo te ba expliquer bien signification na ngo parce que la Bible dit il faut dire la vérité. Oh yebi. OK. Et le moment que no banda olungo ceci olungo okende parce que au moins Bandal oyo tozalaki na ba bourgmestre ezalaka bapapa à l'époque wana bapapa oyo bapapa na biso mpe mais bien ton balaki soki no awa eza lupango ya bourgmestre yo moko vraiment c'est la propriété d'abord chef du quartier azolandela lelo ba chef du quartier beneti basalaka susu te mais oui en plus eloko ezoboma biso eza na mboka na biso oyebi Congo mpona ebonga yaya nabi il faut oyo maloba moko oyo Mobutu akendaki koprendre yango na Chine. D'abord retour à l'authenticité maloba mao tchechum. OK eza maloba mo malamu babiso so babi na bilanga agriculture. Mais oui mais Congo na biso oyo papa nabi surtout tel na monde entier nous sommes deuxième poumon. Toujours pesé. Deuxième poumon. Donc, on a deuxième poumon. Donc, Badongolo Misu. Bangala Ngulu. Koko Banabisa Kala. Bangulu. Bango, Balingi Naina Tozala Boye.
pour la biso to le roi du Gabon na bango donc ngai na ndelo ya milibi wana badongolo misu batali pesa na héritage bafongole lango misu ina mindele pe oyo ke no pesa pe makambo na la ndengo ke no ba la ke comment Afrique Afrique surtout Afrique centrale mais pourquoi Afrique australe de l'ouest là bazaka baza jar moko na bango kuna bamboka lokwa b'Égypte tout bamboka lokwa ba Libye tout bamboka non ba Tunisie ba Algérie baza bien eza neto bakende longo awa ti Brazzaville donc soki avandi awa ata l'Espagne yango wana donc mais oui mon frère wende kana ndo Sabino tozo continuer toujours là bo s'abonner toujours na Kin Makambo TV bo kozala décider jamais déci jamais aussi zabati parce que nzambe na biso za makasi lelo totamboli na bandal tozolo be masolo ya commune tozana ndeve na biso bo mona ya se présenter ve na biso ya quartier mwana ya bandal ya tongo ndito baki photo la yambaka ba vie ba yaya ba quartier ba leki o ba botana o ba yebi bandal ya tongo pour que ba expliquera biso ndenge ba commune ezali tozana kati ya couloir les métro les tunnels o boyebi ezana kati ya direction muchanga o babengi wenye muchanga na wenze ya mola rwana binomo boko yeba tout ça on a fait na biso fait bonjour vende niveau papa là toujours bika mpaka na paka sokole koma mungu ate tinde zana ba melango na lipa mama Esther Botambia na Paris famille mabota babito za la wana babu image mona mombali oyo apesa biso image ya kitoko boye yona zana sima mais vena nga siko ndeto libera masolo ya commune na biso tant que bandal tant que yope mwana bandal yo mo se présenter kombo na onani et puis obete la biso masolo ya bandal ndenge pena to yebelaka bandal par avant na lelo bandal et comment ndenge nini et avant ça tu rekila to makambo changer tu changer bon comme on a maesamba o babinga maesamba msobe yanga libaya so on mo babinga c'est à l'époque on a c'est comme action banini la fois na bukaka 220 né grandi na bandal mais na beta ba voyage na zonga mais né grandi na bandal merci vena biso maé samba to mo da designer pour tant na monio na mo ba aro sala na do oza musique ba mesa ba kiti ba bloko mo bloko ba boîte donc ça pena designer à makasi ya maé samba vraiment na sepeli tant que vena biso mais vende to so mona sko bandal na biso bandal de to ebela rango bandal bana bandal lelo bandal c'est Paris oui bandal c'est Paris peut-être pour bandal et ça rend bandal comme officier peut-être pour bandal tout s'habituer à quoi bandal bana ba français et tout cela donc on a habité pour bandal na lelo ndenge bandal tout mon monde lango au monde ngonde bon pour le moment bandal le perd de valeur rebelle par rapport à tout ça qui respect personnel la bandal les aki mais les a susté donc moi la bandal comment faut écarter tout par rapport à les limite de famille on a famille to yebani puis la bandal bazaka propre mais le moi ba bandal qui par souté balingi sunchikité ba côté maman ba esprit tout monde ya mukwati oh biso kala na bandal za ranchiki ceux qui m'ont dit que dans l'antique tout sur ça a été oh école boussonnière on pousse un peu mais non été moi non finir de sanité bah par rapport qui me se devant mais le lot ça sous tout le monde là bas miké bah donc sangane kota mélange avec un lycée bo sangane on des bomi bandal bandal ça sous séparité pour bandal la kalezara bandal so mon ya na bandal abimi na 16e ba momi na 16 senti que moi la bandal siko yeba na raté moi la bandal ou bien moi la bandal te moi tout ba commission yende to finga do bandal la perdre ba valeur do on a ko ba yangwana. Vraiment c'est très capital pour s'abonner toujours là na Kin Makambo TV. Ndena ebisabino c'est la découverte, c'est la vérité du cœur. Aujourd'hui bana motema ya moto solo nae vérité nae solo batsaka na pondute solo ya makambo solo oyo ve azotande la biso. Si réellement si vraiment ve na biso designer ou nos appels artistes omoni elo lobby esalinga pena pasi. Donc et non que basali tribalisme kaka bana bandal et non nini mais éducation aux automoni que parents no pesa na mwana e. Soki wakena ko sambela te ko lingete oya tanga raté ko lingete donc faut landa boy bana bazaka habitué moi ba français donc ce que moi lycée bosangani wana ezana tindeni bato ba uti na ba commune par-ci par-là o ba na bandal ou bien comportement kaka ndenge changer na mbokango te na rolo ba éducation et sikoyo éducation et sikoyo ya génération ndé ya éducation mabe parce que biso ndo ko la so ngoni ni ya muninga amono salimbe ba ko beta yo lelo te
Roberto puis n'a parlé babakisi mais le loso au salimbeba obeti mona ba abeti mona ba mona comme finga maman n'est pas bimé comme finga bossa ni nani bozala kaka bossa ni donc base wana de baby si on wana on bandel le baby le bandel les sous bandel séparité alors on ben on bandel la poubelle wana selon ngai bandel nini bandel la poubelle parce que na bandel la kala biso za ba volontaire bolamuki na tongo salon au samedi ba ya bozu bo curé ba carnivore maele ka bien bonne année bo komboli ba venir bo se ba décoration mais la souté lelo bombi ba chaîne la banani kilelo et puis kilelo on ni kilelo on peut on ça kilelo on peut ni na oloba na ofinga te jeune moi la ziket à $30 Adidas aba kilelo Adidas à $30 te quand Adidas à $30 tu vois kilelo te pour biso à l'époque na biso pour so ma ketch à cop $100 oui. Oui, on a solo ba yango ba na ba yebi ko kecha comme ça yo la ti keta déjà si so mi 32 keta déjà ça $30 ki lelo mdeso boma bango o ba ye lelo on a solo ba so ngana so ba no vérité on est déjà dans ki lelo o zo bomi bango yango wana o te bien ngana ti te wana ki lelo te et puis na banda la kala ba jeune ba ki ba courager oui mais lelo ba fandi alors on a tongo mato lebele oh yango wana ti. Pardon, mais là, non, vraiment. Vous s'abonnez toujours là na Kini Makambo TV, vous avez décidé de naïfsa ibino. Là, on a zotambola bien là, donc na ba batterie à caméra na sima, donc mboula parasolaire kuna pa babu image ya mutmo mbalo a filma nga kitoko boye mbala mwinde mwinda ngolo sur ce qui minu pembe. Donc ba ivoire rebota na nchokone naïfsa minu nae. Donc toza na bien ba saki loko tokeka ba pèlerin. Donc toko to kotika ka ba missionnaire. Yanto kundole ki bino na kati ya vérité ya bandal vie en tout cas c'est pelisinga mais bandal to yeba kiango intellectuel intello marqué tout monde banini mais intello peut-être ba obakenda ba potone mayela ngo kenda ba obatikala to ndengani te kilelo nde lingi nchikite kilelo nde yango wana génération bo inchiki ndet ngana oloba bwe ngana sabu na tangi chik na certificat na diplôme d'état na diplôme na technique je suis gradué je suis à l'architecte d'intérieur à l'académie de Beaux-Arts ça dit na tangi chik kilelo nde balingi classe T vous comprenez kilelo balinga na poche lo côté 30 qui a dit $, il y a $30 et ça nango mukie ya zo mo cop ne mo azu $20 fin na ba akasa leki o comme ça na fin na ba na tu comme na $2000 na fin na ba na leki yo non mais la coca ya buleka lekinga wa ki bandela lelo yango wana ça azu $20 parce que ton si table ya buleki yango te lelo zo boma kala banda ba noto sa table ba bouteille te bo meli bo tiena se bo meli bo tiena se pour faire que to melaki belé et puis ba banda ka ba sa photo o sala on me bande mo so beta mikolo ba bêtise beta ba banda na banda le beta raté oui mon la banda zarabu na soir avec soin tout na ville centre ville aba moloko banda le père de ba valeur et ben notre pesa nga kanda nga na mo boulot de na peta pa na ngoto ta na bumla ke fana nga pour banda me père de ba valeur ouais merci to saka wana na vena biso en tout cas to sepel nae ninga zolo ba bien bo moni vraiment bo s'abonner toujours là na Kini Makambo TV boko za la décité masolo ya bandal et so continuer vena nga mo ba dédicace na batuno ya poto pe na batuno ya awa et puis to ke na biso et puis opesa mo conseil moko na génération oyo dédicace na ko boka ba masanga ngiringo à l'époque mai sambwa ba mag maladi ya mikili na pesi bine ebele bana bana la solo bana poto ba Diego Matumona ba Blaise Mate ba Papi Sakamoto donc basé ba mettre nzube na banque du sabaté ya mituka donc basé belé donc ba salam bana bana la kala masanga ba chino chanto baté basé belé bana kala o to salaka wa lelo te belé aboki pe na nyesa musika lisalolimo na mikili ba moté lisalolimo e mama bango lisalolimo yawe ya ngwana bakisi pe mère kota noko vraiment bon pour na ko baksa pour na conseil pour na bana bandani génération bandé comme kena kodinda lobi bandé comme bandé ba criminel comme koma mabe ba petit balingi chikite conseil kaka bande kwa basi bande kwa mibali so mona ko kite tika bibota bota pour l'éducation so beba na kati ya banda so bakisa liso so bota bana so ko charge mona ko l'école te so comprendre to keba avenir faut ça la bien banda les a kombo ba respecter ngana no tanga ba classe fa ba yike mona banda ba pesa nga respect mais les a sunde ngona te do bande ko ba parents ba sœur na biso bande na so mibali
so oboti mwana encadre mwana chiki bandele ezalaka bandele baloba français lelo bandele ya souté yoka balangila bana bandele bakoma opesa esa ona pasi mwa petit mwa moke bo ba 12 ans obude ya mo ya 30 à 40 à 50 siko osale ni mais bosso ezeki so obude ba beti okepe na ndako ba bandeli yo bandele ko beta do sali so petit mwa manqué to sangani ba ya ka to beti to corriger yo mais so lelo beti petit na buto komi maître asangana manjube sangani lo na tongo mone lo ngokumba manyao ba pique méchant faut comprendre pourquoi tu leki ya to ko banga to ko éviter mo ko fana ba petit muso ben poli fa na ko na ngapu na zo banga ba mankinga toujours là na kin makambo tifi bokozala décider suka le koma mungwa te ndeka na yebisa mino sona masola ve sikonde to sana bandal to moni za na combien de quartier omoni banda les avastes ya munene abatu ba comprendre te so komi na Liège na Gombe quand ko kopesa suki on appelle banda quand ko za kata banda lungwa patebe ba bosana ka quand kokolo ya na kata banda eza Gombe te banda lungwa do banda kaboli lo kaboli to Oasis wana nyo lo kaboli banda eza Liège cité Oasis wana ya itu pépinière bilanga biso no tanga kuna à l'époque so ba période ba session beaucoup na kati mu méditer pour baya ben nango bateki espace vert tu ana ni pour ba muteuse afresh bateki obena ni boye bandala na parking molao kuna ngoto bandal molao so to beti kimbondo kimbondo beti boulevard ya Mobutu ben kimbondo parce que yeme en offre na Mobutu à l'époque kimbondo wana bandal molao yango yo esukele wana kimbondo wana kimbondo wana mais bandal le côté mama colonel bandal mama colonel bandal kimbondo ndio babenga bandal séparé expliquer ils rendent boy bandal séparé kimbondo wande kitoko bandal kitoko mais c'est parce que kala yak exodus c'est là ka ba boti za ba exodus na kimbondo ba top one za kuna ba bloc bilenge za côté molao ça on point ba maboule za ba vient sur maboule alimentation ereka ba tout monde za rasta ba super bandal ba mate bandal bilengi nde yola las makambo eza ba ya pe balinga ichini kope bele so to kena bandal sinki kuna to de coopérer ba kambisa ba nini ba minene pa linga minene ba français na ba luango kuna so on point mais bandal kaka kito tona banda msera kutuku ba benga osoki lingwala banda lingwala donc koto mama colonel a sep koto gibudi koto ba inga kuna mama colonel boye kuna pesa yo to koso ba kisaka ba idende ko sa tuna ndo na ko ba kisaba bandali ya koto ni koto likolo kimbondo façon ndako mabutu ya leli ya on siko banda lingwala et que itina mampika zola kuna ya onde banda lingwala po kimbondo comme kaboli mola na lingwala wa déjà bandala quartier koto ekei voilà inga pe kaboli mola na bisengo na basinki na bango voilà donc on a 5 quartiers na bandal quand il fait na bike bandal za vaste de fois ba bandal bien pour comprendre ngo ba bandal bien pour comprendre ngo bana kini bana poto boso comprendre toza na ba lin ou lin ya ba bandal o baza ba yebi pena masolo ya mikuwa parce que donc ve après ce que bandal est aussi les lasco yo nanga muni koto pene sukeli poto ko maselemba c'est que ba koto ba prison nenga na yebi ke prison makala prison makala avenue wana ya sali au revoir bandalungwa po ba pinzi nyoso wana bazola na kata bazola bapika izana kata bandal bapumbu mais ba quartier benga ono so manya bandal ya munene manya pesa kata bandal na bandal bon koto wonza baluba bandalunga toujours bandal makelele bandal makelele bandal lumumba koto lumumba yango tuki za molari na bandal c'est Paris voilà ça Paris c'est lumumba yango de ce que salé yonza munena molari pesa teka ba mbolo est-ce que le comment que baso bandal no sore comment ngo Paris wana bango ndi balobaka bango ndi bandal no sore Paris so to bi distingue bien ba distingue bien ba distingue bien so bi koto so to beta masolo so to beta masolo ya wenge zonga masolo ya wenge na bisa to za awa na tonde vinanga Blaise Bula ingénieur to kila venir ni baluba Eventon aki batterie ya wenge Eventon wa rançon de la Eventon na wenge ya carton to bandi wenge ya kala vela so beta batterie so ba batterie beta mbunda en face côté de na vela so kisanzitu aki bassiste na wenge mi pe ba yebiete akina mikili kala to beneni côté bo ale makaba ozo comprendre bandela bilengi bandela bilengi fondé to beti ndiba boma aussi ba fondé de masela aussi ba jibe aussi ba wera
yo ozoka bandal bilengi nde koto bandal bilengi yango bimisaka baraja kula vie nga ya simisisa danse tozala no kese mo susu na ntiri loza lukudia o babela lubodile babina na wenge ya bana ntiri toyaki na Kiko Star ya vie na Norba c'est makambo za koto Kiko Star ya na kimbondo vie na lo mo jide la bina la jibe ya setasi babeta ka film bo ya biloko Kiko Star bandal bilengi okati nanga moko IBGC musika matambuta wana bana bilengi yango bana poto lelo za ko yinda na bana kinini Jenny Diala na États-Unis en tout cas mboka ba américain bota bana ba bébé kitoko balobaka munoko ba ki américain ba bi Deborah Kiro mwana poto famille mabota bozala wana mama Esther Botambia na Paris na bosanité mama Dolonianga na London mama Pasteur Pesa papa Pasteur Mbote ba bi en tout cas soko zangi awa masolo lelo tozo solo la masolo ya commune ya banda lungwa ndenge zalaka tozo moko na moko totuna moko na moko bave bazo panzela biso masolo ya wenge ndenge pesi en tout cas banda lungwa ndenge tosawa tozana mabele bato bazo tuna mesko lelo c'est une question to beta no mutu kino banda lungwa banda lungwa elakisaka nini banda lungwa moni banda tokopesa kombo na sentiment te poko meti imo ouais parce que mais sentiment banda lungwa ne ba fans o mutu maka yaki ya banda ki baze lungwa ko banda lungwa komi imu mais wana pe toyoka ngoto voilà selo ba imuka wana selo ba imu etikali ka bongo banda lungwa do etikali banda lungwa donc banda lungwa Banda lungwa. Banda lungwa. Banda lungwa. Banda lungwa. Na ebisa yo. Na kitambo. Nakata fula kitambo. Mbo kita. Mbo kita. Etiapeli kitambo. Donc mbo amataka na likolo ya fula. Wana masolo kitambo toyela bana komina kitambo na pesa mbo teske basana bapana makuna na mboka mikili, bamboka ya bamindele. Ndeka kezalaka. Metanga boko kita. Ezalaka mabe yango motikela kita mbo na fula batu. Basoda bazoya bakolo mutuka bazoya ozoka te donc yango moni masolo ba commune ko bakisa masola tozana ba ve awa donc so iloba mso bakisa na moni tozo pe bandeko mosusu po bango pe ba pesa mo mode la fin na bango mo loba tsuka koto déjà pe batu musu ba yete bo apena na émission na miso to lekisa mabanga mutu to kataka te ba yeli susu ba yete na mutu mo ba mbote mi balé 3 personnes to yamba pe bandeko mosusu ba o bazana kin na o bana poto. Après si masa na mana mbote belé on va dans la poto le lolimo yebi on a toujours mave petit c'est na propre maman les angélique ata bosa na biso to reneka na kidna ndenge na biso nzamba osala to vivre na ndenge na biso longone na binora yango. Merci. Ok, bien barubi mangetu bobosa na biso nzamba bosa na biso te kaka na kata kinini oyo na Congo bololo kinini peto komele pesa mpasi. Je vous salue aussi babas nanga basa nanga tu na moni bino pendenge za la rabezi ya mana balobi Laetitia Lolimo mama bango ya yo ngwana espagomo ba mokili baluki on est toujours là toucher les cœurs azawana pour la visibilité ya fanya selon ma sola balobi kaka babiso pilipili leke bele mela mai Soki pilipili lege bele melama na bampaka na bampa selon masola vraiment le designer ma esamba tozo kota tozozwa mais masolo bozo soleza kitoko ndenge na batefa kin mona bazo souffler biso te bakisela bango minutes pour na mona pe kotokuna na bakota koli kibomango selon bato bazo signaler pe na ingénieur ki bakisela bango manda ba minutes parce que vous voyez comment banda les personnes basinzo koto zaki lungwa koto pe yo za na mo idete ndeka lobby pour après bamono mo bandal. C'est bon, tu vas banda kasi na lungwa. Ah oui. Donc on est pas playboy. Banda lungwa. Ah donc c'est l'idéologie à mon corps bah ça va playboy. Au lieu de kamba boy nae. Maintenant on continue. L'action pe non. Aza PDT, aza yumate, aza peso bate. Bo bagarre pour mon ake eleki nango bongo wana masolo ya bandal. Tozo pe bande ko mususu. Ça va na miesa 54 ta ba maso ba otunga. Aki bituma we la damage. Parce que nous azo bani banda lungwa kuna. Banda lungwa. Donc il n'a pas bana lungwa bana bukutu donc tant bosa mi bali bo mekana basolo bo sentir que bosa mi bali bosa basité les côtés les donc s'allonger moi le bezali et puis banda la bien Paris pene za sero wana le bien ngo fe na ngai le banda lo ma papa soki mfule noko na njamola olukanzela wabima
okoluka nzela obima okoluka nzela obima okoluka nzela obima po mai tina genou mai tina genou mai tina ouais donc malobi selon masola total rappel ndenge ezalaka ba gouverneur ba bourgmestre bango nyonso ensemble bo salaka makambo pesaka bien po bana mboka pe ba sepelaka papa na biso fati béton libanga babi bakumisaka moto azo continuer toujours aza toujours reli donc ya kosaka na tiere le bâti on est toujours là simple serviteur na bino touché alinga na zawana pona pesa toujours masola ndeka na lobaka na bino Jenny Mukoko Jenny Diala bozala wana balobi pene ya bino yango wana bana poto donc bokanga selon masola toza wana simple serviteur na bino nazo pesa kaka makambu moko na moko ndeka na lobaka na bino Chico Ferré na Paris ya yango wana soki na bosani vraiment wana c'est un grand donc toza toujours micro là-bas na habité ce ndeko okota ndeko ba solo ya bana bandal ndeko na ngai ma solo ya bana bandal ça la bien yokuto omona na fort tozala oleka fort ma solo yolo banga kitoko na TV ndeko na ngai mwana bandalunga tongo merci bonjour ndeni bonjour paka na paka mais toujours kama solo bandal ndeko yebeleki bandal kala na bandal lelo bon nazo yebati yebele ozomona ndenge nini bandal na biso commune na biso bandal bon bandal ya lelo na lobby ya lobby eza bien par rapport à lelo pourquoi lelo mais balobi que non faut se caposa libre pour tous en candidater mais ndé balobi que non bandal mais OK qui Paris bandal Paris bon soit disant Paris il y a lelo ambiance ba design o eza par rapport ya moi to mona moi ba référence ya Paris mais na masolo vraiment que ya bandal ya urbanisation ya bandal yo kama mo forcer akama yele mon balwa désolé lelo vraiment bandal ma papa ndo lobi kara bandal ya lobby ezali non par rapport ya culture culture non culture ya batu mentalité lelo et comment 500 donc na yango na ebité siko tokosa ndeni 500 par rapport à quoi bat musuba uti ba commune mususu